copine là, c'est la nouvelle. Pour comprendre, tu as un cas de tournage, donc il y a série. Copine a quel soir puis Viviane. Allô ma copine, bonjour ma Viviane. Bien avec eux dans les autres solinga avec quel soir pour vous rater ma nouvelle. Ah bonne pas Francky. Bisous toi bien, na bien. Pas Camilla bien, na bengio. Oyebi que bana omo bana nga déclaré qui bazoya. Bana bazoya donc vraiment on a CP toi c'est là on m'a camoulo ba ma passe à paix bana âge mukie donc vraiment makambo isimbi bana bazoya et on a dit to partager quand même nouvelle parce que nga pe na sunga ki moi ba conseil bana nga be saka bana na ye so ba komi na omemelo bango quand même pona omona pe bango nga pe souci na nga ndako nde toza ya moki oyo tellement na onga mona na bango mibale et puis ba ne aussi ba mapasa ata pa sunaka to zo ndako munene vraiment mais ça la personne bana baye ba pesa pe ndako munene ça va bien hein? Ah vraiment ma copine non rappelez mon na kena nous continuer la démarche ok gros bisous merci bien ça va na oyo yo toi juste vino na tango passe na ba nzala kuna na ba friki kuna azo polier azo sa soni tellement donc ben regardez ça vous fait donc ben il faut qu'il le boit comme ça si on boit comme on est aux ana apo ye ozi ba ndiko sukwa basani biloko on est on otiko lia on disute OK on lia on disute OK boire à poubelle parce que nous avons punition bino aboya ki na poto awa boya ki te pona bolia kalia te oza mona musala na ngai bana oya nga misu na boti ba na Afrique bino soki papa na bino abengisa bino soki ko déclarer nga bana oya poto ya ba mususu aziso bana bandeko na yazo déclarer ka bana ngai pona nga sikona ko zonga sima pona ko lenga ke bana na bia mbali na ngai donc que tu vas nous allons voir un peu. Mais pour là-bas. Allez. Foucama. On vient sauter. Et si lui bon Nico. Et puis son papa y a tout mis au lia qui au lobby au lia qui. OK. Je vais oui ma cassi. Oui. Zambe na nguya biyamba yamboyo banonga na ndimaki ba pizza bana moko yanga moko tu ba na Afrique nan ba yete oya mapaso ya mbali nga oyo na ibete so bana ngobaza ya ye upate bazo kokana penza te biyamba yamboyo bano makuta mate pardon fu bana fona sala tout bazonga parce yanga moko pe ba kuna photo kokana teni ma copine boy. Oui, allô ma copine. Bien ma Viviane, bonne nuit. Bien, bonne nuit. Ah, mangaka boye. Oh, bonne année, bonne papa Camille, bien. Ça va na emo mukie, ngaka boye kaka biyamba yamboyo mama biso batapoto mtema malamu ile kabiso. Bama pasa wana? Baya me mama makambo nga nazomona eza lokwa o chuki amona na foire. Bana baya bana bazala bilongi ya misala mabe.
bana bazana makambo bazo sala na ndako wa ndeko na nga ba osala manda regretter pourquoi na kota iku na projet wana na kota na makambo wana ya ko soutenir ba projet mobile na nga nazo soupçonner ko to dire bana ngo ba ya ye to dire ba bana ndeko na ye siko mani ko yo biloko na pareil la kitaka bana biloko ya mabe ya makamade mama ba osala ba signe moko boye ba bizarre ba osala ba biloko moko boye donc bien kakate ba wa bana moko ba kumbwaka bana bisala malamu te ndeko na nga toke epai mpe tozonga nga mona na bana nga na afrike kuna nayebi te eloni etinde nga nake ndima na bana ya mobali na ngai te ezolakisa pe makoto ezolakisa elakisa naomona bango kaka eleli na bango makambo so baosalasala bazokamwakamwakamwaka mapoto kasi soki eloko nini bandoki nde bazalaka na biloko moko ya bongo oui mosusu wana soki aokeba 11 ans soki bamapasi yango so ya ndenge nini na ocomprendre ya balokuta ngai mpe mosala nzambe moko ayebisangaki bana na baasiste na obengo nabenge na na rappele na se rappele na nabenga na prophète wana na opesa losi non ça aussi mama na ngai na regrette kaka pourquoi na kota ye makambo ba projet yango baya na regrette yanga bongo bazosouffrir kuna mama bakokana kaka na rappele ma copine na rappele non rappele mama ko be bisalo maluba